Nanga Franck. Mais dès qu'on s'est senti choqué, mais au moins j'ai aimé. Parce que le biti aux autres défendre, on a aidé le gouvernement parce que tu n'étais pas préparé dans ce sujet. Moi je te comprends. Raison pour laquelle on a ta vie naïo, c'est comme si tout le monde a sous la publicité, comme ça tous les Congolais vont lire yo na makambo sala. Tout oyo sala. Ce n'est pas important sur ces plateaux. To sangani awate poto yeba classe otangi oyo salaka to sangani poto lobela ba acte oyo se poser na mboka na biso. Voilà les problèmes aujourd'hui. Bino bato bozo yaka olie boya na préoccupation moko ko trouver solution na makambu oyo peuple congolais azo traverser. Bozo ya kolakisa biso ba veste, bozo ya kolakisa biso nenge ba mataka avion, bozo ya kolakisa biso ce que vous avez fait en Europe. Et c'est un danger pour le Congo. Moi je te comprends. Raison pour laquelle on a ta vie naïo, c'est comme si tout le monde a sous la publicité, comme ça tous les Congolais vont lire yo na makambo sala. Tout oyo sala. Ce n'est pas important sur ces plateaux. To sangani awate poto yeba classe otangi oyo salaka to sangani poto lobela ba acte oyo se poser na mboka na biso. Voilà les problèmes aujourd'hui. Bino bato bozo yaka olie boya na préoccupation moko ko trouver solution na makambu oyo peuple congolais azo traverser. Bozo ya kolakisa biso ba veste, bozo ya kolakisa biso nenge ba mataka avion, bozo ya kolakisa biso ce que vous avez fait en Europe. Et c'est un danger pour le Congo. Deuxième élément, olobi que non, bokendaki komela et pas ça y est. Non, attends. J'ai dit, c'est bien d'ailleurs. Komela nandaku, que comme un ministre a quitté na bouteille na balabala. Est-ce que tu peux comparer baba actuana? Muto azo mele pa na ye na ndaku. Na muto azo quitté na bouteille na balabala. Est-ce que ça ndenge moko? Est-ce que ça ndenge moko? Je te comprends. Deuxième élément, era lobby que moni bouteille. Non, en fait, makambo elekana ki lobby, ce n'était pas important que biso toya tozuelo ba image toye biso que non tala image boye po yondima. Non. Je suis libre. Ben, je suis libre d'accepter ou pas. Vous racontez un truc que j'ai pas vu, je suis libre. Allez-y. Et vous avez aussi témoigné quelque chose que vous n'avez pas vu. Parce que lui-même l'a rencontré, il est là. Tolérance. Allez-y. Alors, allez-y. Non. Un vieux m'a dit, Flori, pour faire la bonne communication politique, il faut qu'il y ait une histoire politique, il y a un monde, il y a un mboka na yo.
ya mibale géographie ya mboka na yo na ye mwa ndambu na histoire oyebi makambo ya indépendance ebandaka na match na kati ya stade bato babimi bazalaki mécontent ils se sont révolutionnés pe babengana babelge oyebi na Turquie il y a eu un jeune de Tunisie, excusez, un jeune de 15 ans, 17 ans. Azalaka lésé sur le fait seulement babengana bango ba marché pirate bate kakanantela. Vous savez ce qui s'est fait? Les gars razoa bneni bidon il y a 20 litres et essence a mis sopé la permis tumba. C'était en Tunisie en 2013. Oui. Le printemps arabe est parti de là. Vous comprenez? Et vous connaissez les conséquences où il a namaki na sima. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Il y a révolution et bandaka na Inde avec Gandhi Mahatma. Et banda partir il y a Afrique du Sud na kati ya train. Babengana et babota et libanda. Imaginez maintenant, population nyonso o ezo souffrir lelo. La population est consciente que besoin ko sécuriser yete. Cette population est consciente que besoin de lier ça y était. Cette population est consciente que besoin de détourner mon solonaye. Et c'est la même population qui assiste. Na ba acte o besoin de sous peuple mutu moko katinaye. Est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences? Oh, question qui population c'est révolutionnaire qui lobby contre Peter Kazadi. Combien de morts on allait compter? Lobby kaka, parce que vous prenez ça avec beaucoup de légèreté. Lobby oyo, ceux qui ont la population, lobby non, bino pena trop, c'est trop, besoin de mabiso lelo. Eh, je ne sais pas, peut-être on allait perdre même les ministres. Les militaires, oh, bazala qui n'a peut-être, balinga qui va bomba, bateau, puis ils ont pembeni yaka. Ah, tu en es salé mi pembeni yaka. Place babomba gaminduki. Place batu bapandaka na minduki atuane salemi wana. Imaginez que la révolution bandaki. Bona ya basoda bapandaka na baminduki na bandaku na bango. Est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences au mboke lingaki subir lobby à cause d'un méconduite? C'est ça. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez ma réflexion na yo na niveau na s'il vous plaît pour kotala ba conséquences au lingaki zala. Et le lot, est-ce que tu n'as pas connaître parce que au monde makambozo salema en Afrique. C'est-à-dire que batu bafandi balobi que trop c'est trop. Et je vais dire aussi à nos policiers, même à nos militaires, jusqu'à quand les politiques bakobanda ko manipuler bino, jusqu'à quand? Point. Merci Ndeko. Votre phrase, point. Merci. Et on consomme peut-être ta antenne. Point. Aux esprits avertis, point. Merci beaucoup. Tu n'as rien dit. Merci beaucoup. Voilà la CPI. Maître Gabriel Moigna. Tout comme on a sur la émission Nabiso Libre Débat. Bappel, numéro Zali affiché na C à logo à Libre Débat, plus 240. Alors, Zali Patrick Sahel, analyste indépendant, a plateau dans Libre Débat, a déclaré barange au bazoï à Londres. Et donc, il y a Interpol, et donc interpellé le ministre, le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi s'est senti lésé. Est-ce qu'il a concerné tout pété? Bakuta ina Sahel Landela va régler les comptes. Quand la situation est quartier Bilamba, la bêtise na liste et pas batena mutu ba papi matezolo anali avocat, anali plutôt député national. Bapanzi yango po yepa zaki na nzela ko victime na avocat aneko accompagner Patrick Sahel na circonstance ba bêtise na liste ba sokisi ba potati na maboko. Sahel est beaucoup une discussion de Kamango et qui ndenge ni to sali ni faut pas répondre. Non mais Peter c'est un renégat. Là il a sali eloko te ndenga yebi ke na ko sali pe eloko te aza ministre intérieur ya Congo. Nazoleka, j'étais avec le maître dans ma voiture. Touti Lemba, tozoya to komi na salongo. Peter azoya. Équipe d'avance nae mutuka nae eleki avanga. Tango ba moni tezanga mutuka liboso etelemi. Peter na ba bazaki na sima ba kiti ba bandi ko benda biso et dans la bouche des policiers.
que neni ninga na koloba que 4 Range Rover eza ya ba ministre c'est que na boîte ni Peter. Est-ce que nga natanga ki komba Peter na tête? Moi je ne sais même pas que Peter soi-disant a une Range Rover volée. Soki pesa un solo. Mais comment va ça va bouiller? Bakati bilamba, Babetina et le maître avocat qui m'accompagnait est là. Babeti ils m'ont pris, j'avais de l'argent dans ma poche. Ils m'ont pris $930. Ils ont pris porte-monnaie à mettre. Banamunoko na bango, ndenge nini yo koloba que ma ministre baza na 4 Range Rover volé. Nga na lobi, mais nga nataki komba ministre ata moko te. Comment Peter va se sentir ici? Et voilà ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas pourquoi. Maître, yo basalioli. nazalaki wana ngai moko c'est la scène infraction tosala eza kozala liboso ya cortège ya ministre Peter Kaza okutane na virage tokutane na virage na salon côté on appelle ça comment arrêt Bimsou nde tokutane na ye biso toza liboso na virage moi Sahel ake na mopanzi ezalaki te alors bango baye bakiti mbala moko bakomo tangele makambo oyo asali na émission que pourquoi aza kodenonse makambo oyo ya mituka oyo ezalaki bayibaki na Londres babeti biso systématiquement babeti na liste yango oyo abo sérieusement naza mpe na pota abo alors yango ya boye poto yango ya alors ngai ndenge naza boye bayibinga mpe na mbongo nanga portefeuille nanga ekei la rentrée scolaire apana eza 3 jours soit 4 jours na oyebisa kosala nini $450 ekei na bapoésie ya Peter Kaza. Alors naza ngai moko te ya le député national apesika carte na ye nayebi ekutu te carte na ye yango oyo Papi Matezolo azali mpe victime alandi Peter tina campus. Oui. Peter na yebisi yo sala kaka de nini sala kaka mono sa défi état de besoin na ofuta. C'est-à-dire que honorable Peter ofuta ye mais ngai Peter ofuta te na maître Peter ofuta te. merci vous bino boye awa badinga bayi politique boye na soutien ya ndeko Patrick Sahel ndenge toyoki situation ekomeli ye. Est-ce que yo oza na evi à émettre par rapport à la situation? Non, na plateau, on a un jour, la situation devient plus en plus grave. Si le coup d'État survenait au Congo, vous allez faire la solution. Parce que le peuple souverain a beaucoup maltraité, a beaucoup maltraité. Pouvoir, on a pouvoir, il y a pas pour grâce. Comment un responsable va tangi Congo na hote mo se sentir les ya miibi mutu balobi ke bakulu na bakata ki mutu na rompo ngaba yo za ministre ko sala o choc ya mini Peter Kaza dit c'est concerné na makambo Patrick Sahel alobaki na etando Patrick Sahel alobi makambo Interpol a communiqué pourquoi Peter le pomba a kete ta bato Interpol ke ngali ngai na mona Peter Kaza dit abeti bato na Interpol pour la limite Patrick Sahel a la Londres la limite à la construction automobile. Mais ce qui est vrai, Peter Kaza a démontré à la face du monde. Aujourd'hui, je s'est retrouvé comme ministre de l'Intérieur. Par hasard, na chance le Pamba, ngai na mamobela olobana été. Oya olobana exact tout cool, tout passe, rien ne demeure. Peter Kaza finira par payer. ndeko Fleury Béa complété. na décourager non ba congolais nyonso ko pakola mafuta ya hydroquinone parce que à un certain moment bato nyonso bazokoma na kanda lokola biso nde topesa bango mafuta bapakola. Quelle est la différence entre un kuluna et ce qui s'est passé na nzoto ya Patrick Sahel? Et les Congolais doivent retenir que situation oyo esalemi na moi batu bazoleka à la vue de tout le monde. Imaginez que bakangaki Patrick Sahel la situation esalemaki na butu sort na elingaki ezala nini. Et chose grave na bato bazalaki pembe Nengo yo topo bola, la bola boca naso.
saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Bilombese ba Cubana, bandimi ba combattant, Banani ba produce, Nandema ya combattant, Lengo yo tokobola, Tambola